nature esala qui faut attirer na sexe opposé. Nga na ebiti nga na oloba ndenge na yoka masolo. Ndenge makambo kendelaka. Ba âge adolescence wana bana na biso adolescence baza attiré okogangela mwana te okopekisa mwana te eza naturellement normal. Mwana oyoka posa mobali. Sikoyo yonde il faut obenda mwana matoi. Tu comprends maman? Pourquoi empêcher monter? Nzoto ezosa to ba machine. To ba système ça makela biso bongo. Bilo musu ya ko empêcher monter. Boloba na bana te posa ko sala mo. Posa ko sala na mobali ya ka ba âge wana nzoto ezokoma moto. La c'est dosi. Te. Ali kambo dozo te. Ali kambo ponga na moni émission na solo la ba solo la yo. Au moins quand on a ne quand la caméra pas battre ça musala. Et prêche. To prêcher. Différence c'est ça que pour plus na réseau social ba tout beta masolo to ka na bible te. Biso to simba bible te mais surtout si na so bible te attendez to loba we. Et prédication. Parce que to nzambe ko to o kolo mukila bi so que zo te ya liloba nzambe non te ya kapo bato mpe no te basaka bato nzambe. Bato ba oyo kanga ba pe ka bikela mo nzambe donc na te. Bon en vouloir ngate po nazo ko bimisa po nga na ko bimisa penza po bana na baza ya biso mama yo memi zemi obi mwana ndapesa po so sanza obi mwana ndapesa ba malaise obi mwana nde zemi nde mona pasi tu ya ko bimisa nef mo mama otali mwana no omoni mwana na komo bima mabele robo jipo blouse otali obi te blouse ezebete na moni nje blouse bimbi yo ojo ti ata lebele yo oni o se mwana tuta ko seka mama oyo kaso nyobi yaka na moni obi mabele lakisa mwa tombole te lamba tala obi omoni nde obi mabele boye aha olingo kuta siko na monde ya makambo omoni mibali ba otala ba ko mota mabele no wana omoni mibali ba ngani nzombe boye umbe miss bota mais oh nini mwana masa plate ndeni akuna mabele boye biso to kofina mabele ote en tout cas bo excusez nga ça santa boye émission parce que normalement émission na éviter ba chaîne ba tika na loba parce que surtout loba émission ba boye faut o loba ba eloko na kombo na ye mais ba batalaka mais mwana mutio yo mais ndeni ni boye mais tout le monde décoration na tolo mabele bimi siko eza ndeni biso koto yo miso mibale fungwami wa la siye bongo makasi nga bongo ko miso mibale fungola kamaga baso kotala mwana siko biso mabele to simba ondeni yo ngala mobile te maintenant imagine biso to kola to zana ba quartier yo kasi biso ba ya quartier balinga biso te ba quartier balinga biso makasi ben oui mais quartier balinga biso makasi parce que ba ya quartier ba vanda na biso wana ba omona ndo ozokola a un certain temps ba ya quartier bata oyo eza yanga ba ya quartier kutu bando sa jalousie na ba garçon libanda amona yo ko mutambo na garçon libanda yo leka quartier ba oyo kanila tena mutabato donc mama tango mwana komia ba 14 ans 15 ans mama fungolela emisu vandisi obi mabelo bimi OK ça va mwana nga omoni kutu 14 ezata bana msu ba reglaka ba 13 ans bon tozana na thème ko na sa thème te to bana na mabele to so bana mabele bimi oyisi mwana omoni nde obimi mabele biba mwana msu ozabimi mabele tata msu ba 12 ans ba 12 ans boy soki na régler pété ça dépend nzoto mwana bimi mabele omoni mabele nde yo bimi boy OK ba temba ba kanza ba jouer na bango omona so mwana ba bengi ba fino mabele boya loba mama biso aboya ki oyoka yo mama nazo ba yebisa mwana no kande na loba boya loba mama biso aboya ki mwana no aboya soki siko mwana oyebisi makama mabele to leki deuxième point mwana amoni ba période na ye mama tango mwana amoni ba période na ye pe première fois on sola na mwana no faut sola ba 12 ans ba 13 ans boy obi mwana nga soki omoni ba période faut sola na mama na ko expliquer nde ba salaka bana ba mama ba baza sur place ba lobaka okomona osombeli mwana bande hygiénique mama ko somba ka bande hygiénique ko somba ka te tango yo zo sombeli mwana bande hygiénique oyebeli ko yena liboso zani sexualité
mwana no soki asali sexe asali rapport sexuel mwana no akokoma na zemi bakosente mwana yo ta mosuku ta avenir ya mwana ekobeba boni bamama mosuku bavenir baobeba mpona basenta bango basisa ta mosuku baklasse te bapapa bango ta mosuku basilika babeofte bao banerval makambo ebele bamama nga naza ana azokoteya bino boso eske nini naoloba bona nga kutu pepepepepe senga nini naoloba bona okasoni naokasoni te soki oyo okoyoka mwana oyo osumbi na libumu no moko soni pourkui mpe oyebi ke soki olakisi ete bato mosusu ya libanda baolakisi pourkui koriske mwana okoya na danger ovandisi mwana no ntango azwi regle na liboso oluki ta moko jour moko boye kalmema ovandisi obi mama omoni nde oza bozwi regle okomi mwasi omoni soki olali na mobali okozwa zemi mwana nga mpo bana bayeba te ntango ozwi regle biso toleka na banzela wana ti okomprendre te nga nayebaka kaka eloko moko nakangaka ntango nazwa regle mama biso abaka biso olali na mobali ozwa zemi wampe na bosana te nga mola sika bayebisanga mama biso bisanga biso olali na mobali ozwa zemi nabangaka phrase wana nzambe azomonanga nga moko la sirene donc nazaki soka mobali alobi likambo omona mibali baobengiso phrase wana ezongelanga nayebisi bino bamama maloba na biso ekoma lokola nakoloba oni mpo na bana ekoma lokwa chanson kutu te ekomi lokwa ekangani mwana oyebi ata na vi ntango tokola makambo mama balobaka ata mosusu tosilika bamama baedike biso me ntango tokola bamakambo wana ekutanisa biso na vi omoni olingi osala likambo bobi oluta nje mongonga mama no nde alobaka kala ntango aogangelo epesi yo conseil ochange point de vue na yo osali nde mama bino alobaki etikalaka ezalaka lokola ekota na makuto evandi ngai nazalaka boye la sirene nazalaka kobanga sona mibali ntango toza bana miketi mibali baolinga nde naopitaka boye ezaka neti histoire baotala mwana ndeni 13-14 biso naotasuku bato nde baotanga mibali oyo boye ndeni koto me mama aloba soki sirene osali rapport sexuel na mibali okozwa zemi te nayebisi bino na banga phrase wana ata sona kutani kopema ozolinga nde tozalaki kokola nasana mwa parenthèse kopema olinga nde tozalaki kokola tozalaki bana so natalika kopena tozalaka nde so nakika voi mamaka soki olali na mbali ozwa zemi omwana explike te nalingi te donc en tout cas nga mpenza nabangaka mibali makasi bana biso mpe bobanga ya mibali na age ya moke lokola sirene nabangaka mibali makasi parce que mobali yanaka aosekiso ere aosala rapport aobalukelo oyo oyeba te bana na biso siko bapesaka bakope na bango confiance omwa oyo aza kope na nga aosala na eloko te nde lisolo asandra melo biso lelo yango nde nazoloba ezalaki lokwa introduction yebisa mwana na yo mpe zwa mwana na ovandisa ye loba na ye mama omoni soki ozwi se il faut bando konte bajour parce que otambola na mwana no te oyebi te soki ekokomelele wapi ata yo opekisi on ne sait jamais baloba na français zwa kaka mwana na yo lakisi ye ndenge bakontaka baregle est-ce que moko kutu mama oyebi te bakonta oui parce que biso to tozalaka bana ezalaka compliqué omo bakontaka 20 22 27 20 combien ozoyeba te en plus ba 20 combien ozokanga ouais oyoka kote oyoka en tout cas franchement kote mpe bamama basalaka erreur bamama nyonso balakisaka te oyoka kote oyoka kuna baklasse babanda opesa baéducation à la vie yango mpo balakisa bana kokote na ete poni balongola na bacour yango donc balongola na bacour yango soki toyeba bien te sikoyo nga tala nano niveau okola oyebi te oya na période ya bien oyebi te oya na période ya mabe bamama oyebi te oza na période ya bien bona nazobeta biso toza na mobala ba 14 ba 15 oyebi te oza na période ya bien oyebi te oza na période ya mabe bana moke bakendaka bongo batika horoscope no babi est-ce que naozwa zemka ya mbala moko mama ta ya mbala moko so mbala verset na tira sala bongo une fois ezwa yo kozwa te ekipa te mbala combien donc bamama il faut bolakisa bana mpona nakanga parenthèse to banda ya biso tosolo asandre nalobi boye bamama bolakisa bana nzela soki okoli yebaka ke soki obimi mabele mibali bakotala o éviter kozala na bamibali so bazobenga na ntango ba 14 ba 13 ans 15 ans soki ozwi règle kosala amour te na mobali oza nano mwana kozwa zemi ata na condom te
ata na condom te. Donc oza na okade ya mwana ata ba 14 ans 15 ans boboya ata ba condom parce que bokoyoka lisolo ya Sandra lelo bino moko bokoyoka lisolo ya Sandra tokuta bocomprendre mpo nazoloba boye. Donc yango wana tolobaki mpe mama lakisa mwana okotanga bacycle na ye soki azwi règle après combien de jours ozwa zemi ata koconseiller asala te mais ayeba quand même ndenge nini efonctionnaka. Je pense qu'introduction na biso ezalaki wana esuki wana introduction sikoyo toplonge na lisolo lelo tozobeta lisolo ya mwana biso Sandra mwana 14 ans mwana balinga baviole ye. Sandra elinga lisolo ya bila mama la sirène eza histoire vraie yo betanga balinga baviole ngai na histoire ozotambola na internet oyo ya viole oyo nga mpe namoni nabetela yo mpo lokwa yo lobi otala video wana te nga nabeteli yo kasi yanga opesa mpe kasi conseil ata bato mosusu bataki video te bacomprendre ke ekoki mpe kokomela motu boye. Donc yango wana na bandi lisolo mwana biso Sandra abete ngabi mama la sirène nga na âge ya 14 ans mama. Donc mwana azaki siko abeti lisolo ne ntango azalaka mwana sa koli déjà aopete siko kibo mwana ne Sandra sa koli me abeti ndenge azalaka mwana mokie abi la sirène nga balingaka baviole nga ya somo ngabi est-ce que ozofonde lisolo ngabi Sandra nga makambo na nga awa na baémission na ngala okuta te so lokuta mama tikaka kabi te ekomelanga Sandra balingaka baviole nga nzambe aswanga na yoka lisolo mama la sirène mpo opartage yango mpe na réseaux sociaux bato bakolanda yo bazwa ta 1+ pe nabi toke mama Sandra bi ntongo ngai nazalaka na âge ya 14 ans nazalaka mwana nazalaka shosho oyokaka oyo nazokela baparent te. Mama biso ku d'abord alakisanga te nde bakontaka mama biso ntongo nabima mabele ekutaki para na ye te mama biso nayebi kaka asombelanga bavandi hygiénique esuki wana masolo ya bakopi nasolo yango kaka na bakamarade na nga siko nga labi ok siko ekomi nde nabi wi mama la sirène siko nde wana Sandra siko obeta Sandra bi sikoyo aki kolinga copain mo boye donc copain wana aye kolinga copain mosiko abi alinga asa mwana moke ba 14 ans boka lisolo histoire vrai siko ngabi copain mosiko ozwaki wapi yo mwana moke bo 14 ans abi mama la sirène naye kolinga copain mpe azalaki mokolo nga nazalaki na 14 ans copain akozata ba 20 ans copain wana nalingaki ndenge nini abi copain wana azalaki camarade ya quartier na biso wana Sandra oloba bi ande koya na quartier ko visiter ba camarade na ye siko nga nasakanaka pa ba camarade na nga wana donc ça veut dire Sandra yakendaka pa ba voisine na bango siko garçon na siko komoni ezalaki Jean na bandesiko komona Sandra mingi pa ba master Jean donc Jean donc nakoloba ndeni Jean aza camarade ne na quartier ba Sandra siko Jean yakaka otala camarade ne wana place ayaka nde Sandra pa sakana wana donc osakana donc ye pe ayakaka wana siko Jean asepe na Sandra abi Sandra koma copain na nga Sandra abi la sirène na mona quand j'ai grandise abi na talika boye Jean na do benge kutu ya Jean abi na talika boye ya Jean mukolo boye 20 ans 14 ans lokwa pe azalaki camarade ya quartier na pesi confiance la sirène wa mwana ndazoloba abi tona azalaki na 14 ans abi na pesi confiance na bikaki akosala ngelo kwa mabe te pe azali mobana nga liboso na lingaki ozomona bana bazotikala bazosamaka bango moko tozokipe te boyoka lisolo ya Sandra abi mala sirène nde kosala nini nga bisiko esuki Sandra abi nde sikoyo ntongo naye kolinga Jean wana akomi koya kopesanga bakado omona soki aye kotala ya na biso ya quartier aomemelanga mpe bakado donc azali kaka ndo gatenga sikoyo ye asi déjà aza mokolo Jean aza déjà na expérience nga sikoyo ntongo nasala na nga amour te mais nazalaki clair nazalaki mwana moko solola sikoyo Jean kanisaki nga déjà nasi nayeba mibali mpe nazalaki na 14 ans nazalaki na nga na vierge nga bibo sikoyo esali na bi masera jour moko déjà abengisinga mpa na bango mama biso abandi olinga te tokende pa mibali wana mama biso ando bakaka abi mama biso ateyani biso lote mando bakaka soki bosali na mobali rapport ozwa zemi abi nayebi kaka mama ando oloba wana me makambo bakonte basala nyonso mama ando teyani te ando baka so bolai na mobali bosi bokomi 14 ans yo ozwa dali na marègle so bolai na mobali ozwa zemi mama ando baka bongo abi siko ojour mo bela sirène tolingani mpe jean bolingo ya ando na quartier na ketika ye omo apena bakointe osambrase na biso finanga mabe ndeka ezala eza nango normal na ndombo na ngango normal wana sikoyo Sandra nda obeta
na bisi Jean na bija moninga mama biso senga so na la na mbali na zoaze miso yo linto za kamos na mbali to sala amute Jean lui problème te to sa amute yo za no mwana na zo ka petite sœur comment je suis petite sœur petite sœur de makambo nga bisko isuki ndeni yo na Jean abi mala sirène dona siko ndesko ya Jean atu ya kaka ko mwana bapokwa ye tokebeta tour a quartier wana mama tonkanga na ozonga boy balobi basandra za wapi wala na zaki te nakende kana ja bolingo ja balsinga mtema kana mwa babiza bando ambratinga na bakwen wana bakwa quartier mona pasi abie babiza kado ko basanga ko finanga ba mabele na bakwen wana ndo sanga gumoko abi mona babutu tozoni rendez-vous tokuta bakwa quartier pesa milili tango tosali boma basenge si mabele afini sili après nga siko nazongi ndako wana mama oza daolukanga wana ta ba 19h boye baolukanga na ozana kotika na chambre na lali tango mama oya yo to ando koza kwa bwana na kosa ka pongi nduka na oti na Jean abila sena ko même lokuta pour dans ça ndé biso pa biso to maté to abana menga na zakide na lingi nga biso ko suki wa kasna mono yo na Jean abi la sirène dona to suka ndeni siko ndinga na 14 ans na jour moko boye ja bensinga. Ma chérie Sandra, il faut tu vas venir me voir chez moi. Tout ça, genre, on a payé bando vanda pe kapa ba parents na ye, à ça 20 ans. Alors bi sikoyo, j'ai bando vanda pa ba parents na ye, mais azalaki loko azalaki na classe na école, bazaki ko vanda na azwaki ndaku, place azalaki kotanga. Donc ya azalaki tout aza mbongo so na yebite la sirani, azalaki ndaku place azalaki kotanga ndo vanda skona ba camarades na ndaku wana. Vous comprenez l'histoire, donc j'ai vanda azalaki pa ba parents na responsabilité ba parents mais abandaka ye moko na ba camarade na ye ya mibali na ndako mosusu o ba parani ba futelaka ye alingaza un peu libre quoi Sandra bi la sirène Jasco abengisinga tokome kobima kobengisanga na pa ba camarade na ye o mota mosusu na restaurant tobimi tozaki na ba place kaka ya kobima ya public jour mosusu ko abengisinga pa bango abi ya vanda pa ba parente apesinga pa adresse place ya vandaka abi la sirène na ko kuna na koti boy ndako yango eza na ba chambre mais mibali kana mibali ngabi bon abi oui ndako yango basi bazalaki te ka mibali na mibali ngabi siko mibali na mibali ba nani abi oui mibali na mibali eza kaka Jean na ba camarades na ye bon le kwanga na yebi ke Jean ko sanga mabe te aza ya Jean aza pe camarade ya ce qui est dérange aza pe camarade ya ba camarade na nga ya camarade na nga donc ya Jean to yebani na quartier siko tonga na kekuna na yebika ke akosanga mabe te ngabi siko yo na ndako moni mibali na tuni na boyo kana un peu question na tuni ngabi siko yo moni mibali na mibali yo za mwana mke za 14 ans mibali nyoso bazaki na ba âge na bi mibali bazaki ba 20 ans ba 22 ba mikolo kutu pa na nga musika nga moka ndina zaki mwana ngabi mais pourquoi obanga kite oketi kuna bi non na pesa ka compé na nga confiance au moni problème ezalaka bana bapesa ba copain confiance okomi na copain o pesa confiance yo mwana mke 14 o pesa copain 20 ans confiance oke kokota na ndako o place mibali na mibali bazali boyoka lisolo alobi Sandra continue bi ma sirène siko na eko kende kuna ya jampe to meli kaka ndenge ezalaka tolie na biso tolie asalela ngala babilo ko sa tumbe ko atumeka bateke we moko boye tolie nde siko to vandi aisinga bi Sandra monde to vanda salon boye te yaka sito kota na chambre na nga po ndenge oza copine na nga ozawa na moni on ba master na ngai gêner bango butamsu bali ba vanda na salon mais quoi ba monde oza biso mbale ba ko katego mais to kina biso na chambre po ba master na nga pe baza na na salon calmement Sandra bi oui chérie problème te Sandra amoni ndi baza ko pesi ba biso na ba koya ba kati na nili ko fina ke mapele wana page ja akanti ja ninga na aibiti ke ja za mobali boyo kalisolo sans expérience à vivre na vie ba kotana ja na chambre abi sirène dona donc to koti na ja na chambre to bandika ndepe to mesana akangi pe chambre nazaka na confiance na sa copain na wana mwana biso Sandra ya 14 ans alors maman na bango kuta yebita te place mona na asa wana bi pe la sirène zaki moyi na kedaki kuna kutu ba moyi boye ba 15h kutu pointe kutu na ndako bako kanisela nga te yango ba mama foto cheka bana na mabondeli parce que place mona na zo kende ko nyata yo mama zo yeba te tala mona makambo yele na moyi makasi abi to kota na Jean
nga bisko wana bosala na Jean combien bi la sira to sto umela ki ata ba 6 mois boy abi to koti na Jean relation na biso na Jean na tourner so basala combien relation abi to sala kata ba 6 mois boy abi de to koti na chambre na Jean chéri nanga to bandika nde to sala kata bandika ko ambasenga ndeka ngape na zuka age abandika ambasenga fina mabele kande ezala kati nga na ebisi na bi ya chance konga bikwana tanga wa fini mabele wa samba so zaye wapi abi to sala kana kola mbeto na koti ko na chambre na lala ye moko do baza ndako mutu na ba chambre na bango abi bandi ko ambasenga ngasko na wana sko sandra abi ngasko la sera na mona nzoto agente to suka kana ko ambase to baniti set ni ani na mona na te na yebi nde ezala te parce que non to koma kuna te na yebi si Jean na abi moni chéri to suka kaka na ba business so ndenge d'habitude Charles bi oui comme d'habitude je le bi que maman na pekisa olala na mbali abi la sera to bandi baje sikoyo na taka boy Jean akangi porte Jean alongoli bilamba nyonso atikali mutakala na mona ki onje kindoki na bi mais pourquoi na mwana mke yesu ko ba bila sere na bangi abino na banga bonte depuis na butama na bangi na bi Jean oni na kangi kutu bis na kokota la sexe nete abino kokota sexe nete ye déjà la sere na koma ko asa te déjà excité makasi na sexe ne volume na onde ezaki en tout cas eza monene to baka na ndenga bongo eza histoire ko na ndenga ko marché ba monte na ndenga na kolobela ngo te bo comprendre kaka eza lisolo abi na yeba ki ndenge ya kotala te na bi Jean na kokotala eloko do te elongola nzongisa pantalon na lela abi olela nini wa copine nga to sala kaka basala amour yo yebite habité wana Sandra habité na banjolela na habité salaka mabele na monoko nde uzuko embrasser boye ko quitter Jean okomi kuna abina tolo ba la sirena kanga misu na zuko kotala te alobi na tala kaka boya Jean pusana bisimba kasi simba alobi la sirène na monyo ndire na kokufa na habité na boyi ya Jean siko asali nini alobi oyebite yo makambo tozosala no awa wana azobisa siko Sandra Jean baluka mwana biso Sandra abi yo makambo tozosala no awa oyebite ke yo zoko excité nga naza mobali nga na mwasi te boyoka ba mama likambo ya jebisa bi yo zoyeba te ke nga naza mobali nga naza mwasi te yo tozoko ambasser na nazosimba ba mabele bozoti kozoko excité nga tala siko ndenga naza excité nga ifuna salo amour na kotikala boite sala nga mabe mama nanga Sandra lobi ezalaka nde bwabila sene mbala nanga liboso nga nayebi nanga teke mibali basefitaka ba mama yango likambo na sana parenthèse ba mama yango likambo foko expliquaka bana omoni je Sandra ke kolela Sandra ya yebi nde teke mibali basefitaka ayebi na ete ya yebi kala keso bapesi ba bis basimbi mabete bongo ekoki ya ke kokoma Sandra ke kokoma tina mbetu ya Jean omoni ya lali na mobali déjà na mbetu ko Jean sentiment na nyonso ya za mobali aza pe déjà na 20 ans sa koli talaka bana ba 20 ans moi naza ko excité pe aza pe mukola makasi vraiment mais Jean s'excité aza na ebite soki kombo so muta s'excité ba koloba mona na vidéo eloko ne soki evimbe na ebite peut-être bongo Sandra azaki na choite akangi miso leli Jean tellement kazo secoué Sandra azaki obligé fois fungola bila scène fungola miso pour la première fois na monelo comme bali en face na kamwa ezaka boye donc à mon nom on en face boete ayi si Jean ko chéri to sani Jean mbili kambo chéri ezate likambo ezaka ke ngana on sala amour pointre et porte na kangi mamai tala na mwana na biso Sandra azalaki te na protection pe te condom te eloko te ayebi ba période ne te eloko te mobali alobi lelo kobima te omoni ndako omoni ya mibali na mibali mwasi aza te donc pe biso toza mikolo okobima te avant obima fonga na kosala mo pe place toza parano mama no papa no mutu ta ayebi place oza Sandra alobi mais Jean chérie abi na komubunda chérie madela ngo fina munoko ngo olia na onga mbanga nde to salaka mais yo osala butu sala adu olingo violer nga toni abi na violer te mais
ça l'amour oza copine nanga obligé abi non mais wana eza viol parce que ngo violé nga na accord nanga te alobi mwana yo yebaki ke eza accord te mais pourquoi exciter nga tala na eto tienga Jean pe azo se plaindre bomoni biso makambo basi to salaka bolanda na likambo Jean aza na raison to aza na raison te to kopisa une partie raison te mais nga na moni to kopisa une grande partie raison Nanga. Parce que basi mingi basalaka eloko wana na bana na bamikolo mpe tolobela nano okenda mobali tina chambre na ye mibali balokwa biso basi te mibali bango basexitaka eloko na bango evimbaka eyaka monene enervaka bango nayebi te nga na mobali te nayebi te basisonta te mais nani Sandra alobi akomaki nerveux akomi na kobeta nga. Tu vois, parce que mais si vous pouvez me violer, pourquoi qu'est-ce que vous avez dans la chambre? Normalement, ce que vous avez moi, on a un taille comme ça à monter, vous avez un restaurant, na ba terrasse. En plus, nous avons un mibali na mibali. Bozo mona makambo place eza. To condamner mibali to boité. Eza acte forcé. Eza acte à viol. Mais ce que tali bien. Eza le quoi balobi batiaka pondu et c'est katabate. So yo ti pondu esika taba taba oli yango ti yusko yo tuna taba omoni te ke biso basi tosala mabe tolakisa pe mabe na pa bana te parce que yo mwasi oyebi kende na okende boye aosala nga ambasenga aosala mabe ya kokoma na pusa kosala yo lobonga na yaki ka tosimba na tosala ka tolia na mbange koki okoma biso te koki soki te yo violenga mais non arrêtons mibali kombe bakoyi na makambo wana yo oyebi ke oza na posa kosala mote oke kosala ni na chambre mobali oke kosala ni kuna soki ko embrasser pour s'embrasser na ba quoi pour s'embrasser na ba wapi mais faut que ti na chambre en plus akangi pe chambre yo posa ka wana likolo ambetu toza ba machine biso ba être mais ba sala biso to na système et fonctionnera nzamba sala ke mobali soki amoni mwasi na niveau na faut comme c'était faut à sala amour et à fonctionnement nzoto siko biso pasi photo za mayele comment yo kendo keti na mobali likolo ambetu olongoli na bilamba mabele no ya afina kamela kasala kanyoso ya za ko se citer ya za akosuka ana ta ka sala pénétrer yo so il faut je l'ai dit il faut tout changer biso parce que tout l'axe bana biso soki kokenda na mobali te place obo abino mibali neti na chambre ba place moko te mobali ko balukela yo oyoki lisolo na la biso ko Sandra soki ndeni a violer to a violer te abila siranja comme ko betanga na mona kitiko moya ko salesa te abish na la tête ko pantalon abi na lata pantalon chance nga nakende pa jean albi on ne sait jamais na lata pantalon basi misu basala bon mais aka solution te pantalon bako fungula bako kata alobi nde jean komi kaka afungula pantalon komi kowela pantalon la sirène nazolela mama mwana biso boya tuna kosala na mote jean alobi lelo kobima te bakomi kobunda jean kobeta abi na lembi jean betinga jabeti bamba tata mama na papa na beta bote azo beta siko na mona moyen te akomi aflongo akomi kufungula nga siko senti na makasi nazoka mo janka yo abija baluki émotion ni changer akomi ka violinga akomi nerveux nazoka mo nabi mais jean onga na yebi kopena ngazala bote likambo nini première fois mona ya ko vivre expérience à sexualité wana Sandra to peut bien comme l'histoire vraie descendre na bisiko esuka kindenge nini kasi osechapa ki to ba viola ki abi non na komi ko ganga na zaki su na choix te ma sirène ko lela na kamodo na mono nje na komi na monde nsusu na za trahi pa copain na nga moko donc na zaki na choix na komi ko lela au secours venez me sauver bali ba violer ngai bali ba violer abi na komi ko ganga ndi ba camarade na ye ba bimi na ba chambre na ba bimi na o bazaki na salon kuna ba yeko ya ba komi ko beta porte bazo beta Jean fungula tika mona bato ko violer te aboyi na ye Jean fungula tika ba chance Sandra akolela kinde Jean zaki na ba camarade bien ba yeko secourir ye abila sereto bon bazo beta porte Jean zaka mutakala bongo excité ye kaka ifoala langa Jean bina ko fungola te tifo na kota petio abina lembi la sirène na leli na vimbi donc j'abetinga nga kaka na pantalon na nga boye
sentir kutu déjà esi abandai kofunga tozowela nde bakamarade bango nyonso bayekoya bakomi kobeta na porte jean azalaki su na shwa te nde ayekofunga bakamarade bakoti nde bayekobimisanga lasre na si nalembaki yaya na bundani tala histoire nde yango wana nasesuvaki ntango mpe nazongai na ndako mama atuninga nini mwana yango ovimbi bwabi te mama nakweyaki na bande kokima ta koto nazokaki na elongi nde nayebisi mama nakwei accident namonaki bien te nakwei na nzela nde histoire na nga nasechapaki na viol kope na nga alingaka déviage nga par violence abi eza l'histoire vraie nazopesa sans apesa conseil ye moko alobi boye azopesa conseil ya bana bakola ba 14 15 16 combien soko oyebi ke kosala na mobali amour te kokende pa na ye kokende na ye place aba enfermé te kokende ou soit ok oza accompagné na bacamarade na basi mibale misato combien koke yo moko te po kopene wana akobalkela aza mobali amoningano te parce que ye aza na système corporel mosusu différent na oyo ya yo baner ni ezofonctionne ozomona problème biso tokondana na mibali mobali anga violo toboyi te asali mabe me yo oke kosala nini kuna oyebi ke ye aviolaka ye soki mobali pardon nalobi mabe oeskiti nga monoko beti bako oyebi ke mobali ye asexitaka oke kosala nini ndeti exemple apesa bino ya pondu esika ataba te biso basi tokitaka komitia bapondu place taba aza mibali me mibali to baolia biso tokoma oganga viol il faut tozala mayele tose protéger bana biso olakisa bango ke akendaka place enfermé na mobali te ezala copain na ye Sandra histoire abete biso boki Sandra lobi balingai baviole nga donc andaka viole nga na ndenge moko sikoyo soki imagine bacamarade ya chambre azalaki mabe balingai bakokotela mpe Sandra baviole bazalaki mpe ebele na ndako yango omoni nde yango wana histoire ya lelo eza bongo bamama boprotege bana biso basi mpe biso basi toprotege mpona kosala susu émission mosusu kaka kala mingi te sikoyo ya basi mpe mpona sangisa bateme moko te donc histoire ya lelo mpe esuki na awa ezalaki histoire kaka mpona bana nasali kaka mpona bana na biso bazala protege biso bamama toprotege bango toexplike bango mibali bafonctionnaka boye mwana wana saba soki ayebaki mibali basexitaka alingaki akende kokota na ye kokende kozala na ye enfermé te ye ayebaki na ye te avilasere na yebaki te parce que balakisanga te na ye te ke mobali kosexite eloko nini etelemaka ekoma nini peut-être moi moyen na prononciation na nini eza te donc yango wana Sandra azalaki mwana 14 ans balingai baviole bakopene arata viol nde alobi la sirène peta mpe bano baza na age na nga basala lokwanga bakendaka lisusu pa lokwanga na rataki moto aza na chance na ye moto mosusu ekokwelela ye donc nalingi mabe komela bana mosusu ya age na nga te ba 14 ans 15 ans 16 ans ma sirène pesa nano conseil oyo lisolo na nga lokwanga conseil. Eh bien, histoire ici, je pense que vous savez l'amour. Et là, histoire ya moi, biso Sandra, c'est à coller, c'est à coller le maman, donc la bête histoire ya moi, la bête les buno pour na biso ba maman to, ça la attention to veiller sur bana biso. Merci na ba onions pour l'émission na na bon Sirène Dona, bon s'abonner massivement na chaîne na Sirène Dona, chaîne na YouTube Sirène Dona. Merci et au revoir à la prochaine. Bye bye.